wana ozali na démon oto bengi ye Dieu arrête ba bengi sans intelligence osomona. Donc alors batu oyo baso se focaliser na commerce, mais na commerce na ye asokota lokuta on a somba chango $100 yango na cheka $10 likolo $100 pana so nana na kama 10 wana, mais on ko soma ngena $30 ozali na démon ya ba commerçant oto bengi Hermès, Dieu Hermès. Yango moni na peska mo exemple muke ba sebele na kati ba bizali na biso ba sale bele, mais na peska le code exemple que ensemble de celui du Père Tout-Puissant a autant de Dieu que de fils. Na parmi bizali o yoso sale la wana yango te ya tami puntule ozo kangai tata mama mwana nanga ya molimo kati na lisanga bolingo ozo kangai ensemble des églises lisanga ba ponami, mais ozo sala bizali ya Dieu oto bengi de sosi ponani ya reste ponani ya deso to benga produit ponani ya temis ponani s'il vous plaît basse bele na talisika na mwa bilembo ba demo wana bazali oto so benga ba Dieu, ya autant de Dieu, il y a 12 dieux, il y a 6 dieux et 6 déesses. Il y a basi bazali 6, il y a mibali bazali 6. Bango nyos bazana ba rôle na bango. Prochainement on peut sabino ba rôle, il y a ba Dieu moko wana. Mais na pesi bino kaka moke. Pour comprendre que dès que pungu atali saki ngai na pesa bino assemblée de Zélie a autant de dieux que de villes. Tellement on a remarché, ba mingi nanu bosu yangote. Mais peut-être ceux qui nzami punga kolinga to kosongi sa yango. Mais ce que tellement on a tango yaka et frappaka. Na kati na bato ba sa kobeba nzamba longola kabango na bomozi. Même ceux qui na bengi bandeko ya lisanga bolingo awa na kisasa bako témoigner. Ceux qui kaba yoki tata wa sampo la telemi albika remarché. Ba mama nyusu ba vani na sena ba tata ba ko mama. Ba komi ko banga. Ba bi que to sa ba coupable. Alors témoin ya kapamba te, na te mususu to bengi peine contre divers crimes. Bande ko kate na lisanga bolingo soko beka papa sampo la telemi peine contre divers crimes. Ba bi ke nzamba so frappé. Alors, na kotia attention na batu nyonso baza kosambela me baza kotambola na mabe. Na kotia attention na bandoki nyonso ozuya pa ya tata wa samwa na kilongo na butu soke de koloka. E batu wana bazoka frappe na bango. Na kati na biso na lisanga bolingo tozaka bata kokunda bibebe pamba pamba te. Mais coupable, ceux qui nzamba linga pese tumbu atinda ka wasambula lobelai. Soko yoki tenda kei. Soko yoki abiti. C'est ça. Ndenge lelo tata wa sambula liboso na bino batata na ngai ba mama na ngai na kati na kitwa dikia ba solwa kwa nzambi mpungutulendo mubulus eto timbang ensemble de celui du Père Tout-Puissant par notre sauveur timbang lisanga ba pona mi nzambi mpungutulendo na nzela mpulus timbang tango na yepa na bino pona koloba na bino rémission papa mama komona ngo blakite sinon okozala coupable. Donc tango oyoki yango mama tata na moma otokomi tala bitambo teremi tala mabongisa mabeka na mokili, alors c'est décider ya kolongwa na kati ya mabe oyo zalaka nango to benga ngo molili na makambu ya kuku ona butobi makapona kokende koloka me yo wana kuna ko benga tata wa sambulwa na nlandaki matea na yo nandimi na koti na lisanga bolingo. Oui, moi aussi j'accepte parce que nzabi pour tout l'endo atinda biso pona bata kodeba foto to bongisa bango. Mais yo mutondi maki wa sambulwa o koti kati na lisanga ya bolingo olinginga ipena za lokola beskro ya bato basolo baka to boma mindele ba mindele basaba tuna bisote obunda to sala boye to sima minduki wa sambulwa za bongo te. On est passionné contre la violence. Ngana kola kisa ndenge tata nzambi mpungutu lendo notre créateur aningaka pour yozala na paix oza na longue vie kati na mokili oyo ekozala fier na ngai bakutu na ngai wasambula to singa ki omusala epai na bati ndini yo salaki est-ce que lakisaki est-ce que bikisaki bakutu na ngai c'est ça yango fona sala musala na ngai po bino bobika boza na longue vie boza la malamu
quel que soit lelo tozali batu ya nzala mama tata okolongwa kati na nzala soki tokokisi ya nzambi pungu tolendo soki pe tosali misala nzambi pungu mais eloko kaka ezali ya pasi mingi kati na lisanga bolingo bozali mitema makasi mpona misala ya nzambe eloko nde kaka yango wana nde oyo ezali lesheke na biso kote ya kosala misala mpo totombola komba nzambi pungu topanza sango mokili mobimba boza maboko makasi siko ntango yo oza maboko makasi ndenge nini nzambe akopesa yo bomengo ntango yo ozokanga motema mpona kosala mosala nzambi pungu mpo bimisa mbongo na yo totonga bakilongo parce que nde toza boye kilongo ya liboso tozobundana mais tozali mpo totonga kilongo na 24 commune nyonso ya Congo mpe na baprovince nyonso mpe kokenda Congo Brazzaville kotonga bandeko baza kuna baza na posa boyebi nani akopesa bango boyebi fo tokende bagabon banigeria banini nyonso wana me batata bamama bamisuki bosala bambongo na banki botika yango evandaka kuna c'est ça yango wana bambongo wana esoko okangama ekozala su na temps ya korécupere yango te mais nesika ete yo ozosala misala nzambe ekozala mabe eloko oyo ezali ke tata wa sambulu aza kolela butu moi bana tata wa sambulwa bazali na motema makasi mpona kosunga misala nzambe pungu tulendo eloko apasi kaka bosalongo mingi yango wana soki boki likambo moko ezosenga mwa likuta mpo tobongisa boye boyimi bamisusu bakomi koyima soki moko alobi tika nga nasala yango misusu batelemeli ye mpo ani osalaki yango ozomona me mutu wana oyo ozotelemela mutu azosala mpo na nzambe yo oza nani seko ozali na milimo ya satana olingi ozongisa misala nzambe pungu tulendo nsima ozali sorcier nzambe pungu tulendo banda la 698 alobi topanza sango na ye totongele bisika ya kolakisa bato me yo boyi mutu asala yango oza na molimo nini donc soki yo moniki okobika te moninga pa bika te et c'est ça papa c'est ça maman bima na molimo wana alors chance epesameli yo olinga kokangama na poto olinga kokangama mbulu ngate muna kokanga yo maloba ya mpulusi kimbangu bamisusu bakokangama na poto bakiso banani oyo bosala ba distraction bosala mitema mabe bosali na jalousie bosali na haine bosala kokanga mitema mpona misala ya nzambe boboyi kosalisa nzambe misala nyonso osali bapasi nyonso oza komona ntango ekokoma oretire mbongo eza te okomi okotelengana mpona kozwa meme visa mpo ozonga na mboka na yo okotelengana meme mpo ozwa passeport ozonga na mboka na yo mvulusi kimbangu moto alobaka ngai te mona kokanga yango wana lokwa na posa bokangama te bana na ngai ya molimo yango nazopesa bino lolenge bokobika na motambo oyo nayebisa kaba misusu ke soki ntango ekotia indépendance spirituelle nde mvulusi kimbanga baya basuba kokangama nakosinale bino mais avant na sinale bino fonga mpe nazala sinale na mokila molimo mais so mokila molimo lokwa yebi ke tata wa sambula ataka na bolingo ya bana na ye ya molimo oyo baza na libanda ya mboka soki totalisi akokebisa bango mosike na bato mabe bakoya kobima ta mosusu bakokobombela ngai nanga mpe ekomi ekozala peut-être surprise et c'est ça yango wana lelo tata wa sambula nazalaka fier ntango nazobakenda na bana na ngai ya molimo na Canada ntango naza na bana na ngai molimo na États-Unis naza na bana na ngai molimo na kati Europe na kati Afrique nazalaka fier parce que tata oyo azali na bato nde azala bomengo nazalaka fier nakolinga kufa na bino te nakolinga mpe souffrance na yo te ntango bakende nazoluka mosala nazozwa te nazosala na ozwa moke mpa na nde ezalaka pasi nalelaka mpa nzambe mpungu fongolela bana na ngai basala bazwa basomba bateka bazala bomoi ya molai soki nayoki tata moko maladi mama moko maladi yo kuna na ndako na yo ta mosu olali me nga awa na kati ya suku na bimahalo ozolo otikilanga na mchambre lokola kilongo nene efungwami te naza kobondela mpo yo ozwa lobiko me nga nazosambela nzambe epambola bango me bino bozala mitema makasi mpona kosala mosala nzambe losambo na ngai nzambe mponga koyoka ngo je ne crois pas ozomona je ne crois pas tozala na mitema ya kosala misala ya nzambe mpungu tulendo et c'est ça yango kozala motu ya mingi e ndenge mpe bozali wana esengeli kaka nayebisa bino parce que mokila molimo ntango oyebisengaki tika bana nyonso na balingi yo te tika bato nyonso wana baza na libanda mboka nango baza na Kongo balingi yo te
Parce que, vous voyez que tata wa sambula petit c'est ça la tête kate, pour na komemela bino sango ya lobiko. Mais pour l'autre kimba malobaki, yoko sunga bango na molimo bango bako sungo na musuni. J'ai des enfants, j'ai une femme à la maison, je loue la maison. Mais si qu'on fait na sunga mi pa ina bino bana nga molimo te. Kasi bako seka ngai tata na bino ya molimo. Azana batu lokola azana batu te. Bako seka ngai. Osomona, siko tangu basa ko seka ngai mutu nazana bana na ngai. Nzambi pour mutu nenda koloba nini pona bino. Est-ce que bosa sirka ko libérer bino na motamboy? Bosa sirke akofungula bino bazala boso ka bomengo. Non. Nzela oyo kopesa bino nzela ya kozwa esengo. Kimia bomo imolai bino boyebi ko sali langote to bosudika ko sali langote. C'est ça. Bosomona. Mais matondo mingi na batata na ba mama oyo bosala ka ete papa asambula sa l'émission. Tika nzami pungwa pambola bino abax la bino koleka. Ya motuya. Oh, pe bosa ko dakete tata wasambula somba kiti pona kilongo nzamba pungwa pambola bino. Matondo mingi pa ina bino. Bokomona ke bwanzambe boko kanga mape kuna te. Pe mi pepe onyeso ko yeko leka e ko komela bino te. Parce que bozo sala na bino mosala nzambi pona. Matondo mingi. Alors pour cela, le kola yo yeba kité à partir d'aujourd'hui changer le lenge na yo. Comment ko sala misala nzambe. Tango boyo te totonga biso nyonso. Parce que tant qu'on habite ensemble pas tant qu'on a une corrélation, la suite n'est pas dedans, l'assemblage, tant qu'on habite une toile, tant qu'on a tiré le colombo liboso, biso soche le coliboso. Tant qu'on a vendu biso so vendre, il y a pas de qui toalité, voyez pas raté. Mais na kati na qui toile ba msuba na mitema ya kosala, ba msuba na mitema kosala te. Mais comment so benga moto qui toile? Non. Toye bango lelo. Le col a tozali na rémission des péchés. Boyeba, yango fona kota na bisika mususu. Bon ba papa asambola le bible pona nini, mais non, fona libérer bino. Parce que mususu na mona ka ah, okoyeba sa batu vérité, batu bazongo na sens mususu. Mais non, le lo oyo fona ba vérité. Peut-être que tant ba kotu na ngai na mokila molimo. Musala to pesa ko yebisa ki batu bosolo. O la kisa ba gonde ba kosala bisala na ngai. O la kisa ki bango ndenge bakosala ke posa sango nange panzana. O yebisa ki bango ke batonga bakilongo. O yebisa ki bango. Ngasi kona isa ke tate ceux qui na yebisi bango basilikaka, babetaka mabaku, batelemelaka ngai. Réponse wasu na zomo so panzami pour tolendo. Et pas ina bino sikoyo. Conséquence nini ya kosala. Et ça na bitomba moko te. Siko soki mutu lokola tata wa sambula bosoka ngile mitema. Pona ko panza sanganzami pour tolendo. Pona ko favoriser papa asambula tonga kilongo awa. Pona ko favoriser papa asambula ke na Bandundu, na Bakongo, na Kasai, na Équateur, na Est. Pona ko bema sango oyo ko ke na Brazza, Gabon. Bobombi ba makoki na bino, papa asambula kembete. Litomba na ngosko ezani. Mutema makasi wana, litomba na ngozani. Lelo totoni na bomengo. Osombi 50 parcelles na Gombe. Otongi ba immeuble les États-Unis suka papa tango kokufa mama tango kokufa ba kotolo ka cercueil ba sombili au moins 2 mètres 50 to 1 mètre 50 650 wana de cimetière na yo bambongo nyonso ba bilamba nyonso ba sapatu ba mapapa nyonso ba kotela ngote même ba plante na bino ba mama ba kotela bino ngote à quoi bon okanga motema oboya kusala nzambe yebisa ngai omuntu ko sana molimo ya satana oya bimela kanga bike batu nyonso wana oza kobotola ngai na kolakso ke baza batu na kokanga bango mitema basali sote pour les botika misalo. Mais quoi qu'il en soit, wasambula toujours est là avec vous. Bosomona ba mama batata botala tango saki na christianisme ndenge botombola ki bozamba christianisme ba misubo sombla ba pasteur mituka ba misubo sombla ba pasteur mapangu. Vous savez, pour nous, qui bongo, parce que Satana, tant que bimela na bina ngai tala ba oba so kumisa kombo na ngai ba pasteur na ba prophète na fongoli ba tumitima ba sali sabango parce que mitema na bina lati Satana. Botaki na liberté nyonso ko sunga ba bisala wana. Mais pas na biso aona bonzambe. Ah papa asambula nzambi pour tulendo yemo ka yebi. Nzambi pour ko yeba ndenge ni. Est-ce que nzambi pour tulendo ko yeba ye
akiti adi papa asambula azwa emplacement oyo papa asambula azwa biloko banda kotongo telema nzambi pumutako ya kozwa ngai akena ngai na television adi papa asambula te ya awa ye moko futi ye mutako kozwa ngai kende na Gabon na Brazzaville te ya awa non na kati na biso na oyo tozali kosala yango nde pesa maloko makoti totonga awa tokende na mboka wana kuna tokende na pays wana kuna mpona kopanza sanga nzambi mpungutu nzambe ye moko ayebi me nzambe ye moko ayebi yango atindaka wasambula liboso na bino po bino na ngai totambola tosala misala nzambe yango na kati ko nayebi te soki bozali ntina nivo ke nzambe akitisilinga mbongo na ndako nayebi te osomona conscience na biso me ntango bozali na bapaster na christianisme bolobaki na bango teke nzambe moko ayebi boza kopesa baaction de grâce badime makambo ebelebele bozolesa paster le premier sur le 30 bozotila bango baprovision mpo bakontinue kopesama te ya lokuta me oyo nzambe atelemisi kosala te koteka te bopesi ye mokongo kutu nazalaka na mposa totonga bakilongo topanza sango nzambe mpungu yango na finga meni bongo sikoyo soki nalobi bapapa bamama ngai nasala te bolesaka ngai nase kozala ke et c'est ça donc esika wana bocomprendre bopeshe contre yango bosumuki na makambo ebele ya bomoto bokangi mitema na makambo ya nzambe osomoni mutu mosu akoyoka papa mpona kilongo esila etikali combien soki papa basambola alobi etikali $2000 na pesa exemple ah papa en tout cas mais kasi soki boye yebisa na lisanga bolingo totya ndambu po tokoka tosilisa yango 2000 eza nango ebele te nga soki natie 100 papa natie 100 mama natie 100 mama natie 2000 ekoki sikoyo ntango yo osombaki lupango na osangisaka mbongo na nani kanisa c'est ça omoni motema wana mais mpo ani oloba te ke ntango soki ozangi no $2000 yango te oloba te ke ngai na kosala yango ekaka mpona nini nabenga koto non comment se fait que soki yo yoki likambo moko na kati na biso awa keno likambo boye ezosenga boyoba keno papa lobongo na lisanda bolingo ye pacha boye non wana eza bomoto nzambi pumba sangisilaki mbongo lokola moto akufi te boyokanga malamu yango napekisa mutu moko te akoki kosangisa mbongo na nkombo ya wasambulwa boyokanga malamu ke bamama batata botinda mwa mbongo boye mpona papa wasambula asalaka bemission ke bamama batata botinda mbongo boye mpona papa wasambula atonga kilongo non et non biso tozali bato ya kosalela bacotisation te soko omoni ke likambo wana okokoka yango sala yango soko oyo okoka te papa na ngai mama na ngai fanda biso na bonzambe toza bongo toza bato te ko totya 100 200 mpona totinda kuna pa papa asambola asala boye akende Gabon akende kotonga akende kosala boye non soki omoni koza capable sala yango soki oza capable te tokumisa kaka nzambe matondo mingi yo somba longo na oyo moko osangisaka mongo na nani yo somba mutuka na oyo moko oyebisaka bandeko ke non to na famille na nina soma mutuka bosangiselanga $100 mpona soma mutuka montano obimisa yango si yo moko me mpona nini oyo nzambe mpungutu lendo ozomona yango kilo ezolakisaka satana avandi kati na mitema na yo alors tobimisa satana nga nazomonaki boso kofere badiable ke nakangi bango mitema basala te mpo yo lembo tika sikoyo soki natiki nepoke ya mbuluski mbangu bakoko na biso baeshuesaki ye nepoke ya mama kipamfita bakoko na biso baeshuesaki ye nepoke na biso subo eshuese ngai non soki nga na eshue bino mpe eshue soki nga na longi bino mpe bolongi mpo kolonga na ngai ezali nde mpo na bino kobika na bino kokangolama na bino kozala boboyi molai kasi kolonga na ngai yango wana miso batindaki ngai yango wana kolakisa nzela mpe kobikisa et c'est ça alors batata bamama je vous aime beaucoup moto akoyebi soki papa asambola alingako te azali mongunia moto azotonga papa asambola epai na yo ke papa asambola kutu boye aza na misala mabe yo mpe zoba okoya koyoka sino te tala papa asambola ndenge alobaka tala papa asambola ndenge asalaka molimo mabe
ezwi pe yo ndenge corona eza contaminé misala mabe pe ya mutu wana e contaminé yo ezo memo wapi zala prudent kokwesama te ndeko moka ye pa ina yo otala kutu papa kingandi ndenga zalaka papa kingandi boye boye zala prudent kokweya te loba de papa ekupona nini ozo ebisa ngai pona papa kingandi yo moko fandaki na ye to pe se tobi yebisa ye bongo mais bino bosali mwa clic ya kotoanka mama moko boye ya kotoanka tata moko boye ya koyinana wana eza bonzambe te keba papa kokangama na poto keba mama kokangama na poto yango mpo yo okangama te sala rémission rémission wana elingi koloba nini elobi pardon des péchés rémission eza koloba pardon des péchés tokomi na ntango ya kosenga bolimbisi etango kosenga bolimbisi soko omoni ke okorekomanse lisusu baacte wana ya mabe oyo tobeyi baacte vanga kosenga no bolimbisi te ezali inutile moto oyo akosenga bolimbisi na kati na bana na ngai nyonso ya molimo balobi na biso marché de nouveau après une empane marché de nouveau parce que pendant tout ce temps tozobengama bana tata wamba pour tolendo toza kosala masumu toza koyinana tozali kokabwana e toza motema makasi mpona kosala mosala nzambe c'est fait dès aujourd'hui. Donc, ce que Monique, au Kolongo na bizaleli nyonso, na oyo na lobi, na oyo na pesa bino mateya mususu, na pesa bino lokola ba exemple. Ce que Monique ozana poso sambela nzambi mpungu. Prière na yo ezalaka exaucé. Mukila molimo bayeba yo. Balongo, batinda ba makesa na bango to bengi basoda molimo pona ko protéger kayo. Batinda ba bisinga vita, oto bengi ba ange etumba pona ko bundila ko bitumba. Batinda ba ange ba mbasa nyakusu oto bengi ba ange bandinga nga molimo basala na yo elongo nto ba mbasa nyakusu oto bengi ba ange o ya bénédiction soko lingi ba yakati na yo kabwana na mabe kabwana bo moto no ya buzoba ya bomoto ya salité kabwana na yango s'il vous plaît papa na maman c'est le temps tant on a biso le kole koki soit décision longo na bisala lino wana ozala kanango biso tokoki kozala bogante le fait tozala humble tokoki bimisa balangaki boko mabe baninga te même pas mobali no même pas mwasi na yo topesa na botosi toso na pamba te nzambe atie bomoi na nzoto na yo atie bomoi epai ya mutu wana seke nzambe azwi biso sous valeur mais comment yo ozominimize ye tolongo na bisaleli wana s'il vous plaît alors soko omoni kozali capable yo moko napesi yo 3 jours kobanda lelo tozobenga yango dimanche to nakokisa yango epado tobenga yango samedi tokokisa yango 4 jours tokokisa yango 4 jours mokolo yo koyoka mateya oyo nakosouhaiter papa Kanza achango le plus vite que possible parce que ceux qui te commis konso mercredi le kola mikolo toza sous confinement toza na banda yo profiter ko profiter osenga bolimbi sipanza mpungu konso oyo ezala ya yo tochango kaka konso vendredi oyo samedi dimanche lundi mardi mercredi konso osenga bolimbisi mais nani akosenga bolimbisi oyo azwi décision que non papa asambula lakisi biso solo nasala boye nazalela boye namela boye nakangaki motema na mosala nzambe siko ngai moko esengoni na motu yeyeli ngai banda leo nazwi décision nakosala mosala nzambe nakozwa moninga na ngai lokola ngai moko nakoboya banzela nyoka soki poza na kindoko lobi na tiki soko oza na kisi lobi na tiki e nakotosa nzambe na motema na nga mobimba e nakolongwa kozala opposa nzambe nakose soumettre na baprincipe na ye mpe na mibeko na ye nalingi lelo ngai mpe namona oyo bakoko na biso batambolaki na nzambe pungutolendo bamona nalingi lelo bana na ngai bazala su eleve na bakisi te na batonga te y compris ngai moko na mwasi na ngai to ngai moko mama na mobali na ngai
tonga moko lokwa naza célibataire to célibatrice nalingi na vivre siko vi ya malamu na mopepe ya Nzambe bamipepe nyonso ezobongisama ekomela ngai te ntango olingi bongo papa mama yo moto kosala rédemption des péchés et ne recommencez plus ntango yo osali mabe osala oyo reconnaître devant Nzambe. En tout cas papa na ngai mama zwa mokano banda de aujourd'hui nakozongelaka susu babetisi te buso bate nakotiaka su masanga na monoko na ngai te nakosalaka su kindumba te nakoyina su moninga na ngai te na mikabi lelo epai ya Nzambe na mosuni mpe na molimo na mikabi epai na ye mpo na promese ya Nzambe na la 698 alobaki soki bana Kongo bakopanza kombo na ngai bakobongisela ngai bisika na ngai ya lokumu wana elakisi kotongela bisika mpe komikaba mobimba epai na ngai Nzambe mpe kobondelaka ngai Nzambe wana nakobikisa bango na maladi nyonso mpe nakolongola bango na bowumbu mpe nakopambola bango. Soki olingi ovivre bepreve wana mama na ngai tata na ngai tozala nzela moko yo nde moto kosenga bolimbisi oyo boyi na yo kosenga bolimbisi omoni ke lolengo yo ozala komonaka bomoto nde etambulaka nango malamu na lolenge na yo na bajisema na yo na makambo no osalaka ndenge otambulaka elongo na mokili kosenga no bolimbisi te mpo kozala inutile ekozala nango inutile. Mais oyo kaka kosenga bolimbisi azali mwana botosi parce que na bana misusu soko bota misuba na botosi misuba na botosi te misuba linga kobika misuba na posa kobika te mais nazoloba na mwana botosi na mwana oyo alingi kobika ye na ngai nde tokozala ensemble tokosenga bolimbisi konso oyo tobengi mercredi bana kitu adika basolwa nyonso ezali mokola bolimbisi yo kolobake ngai na kosenga bolimbisi nini nasala yo sala mabe te soko senga bolimbisi yeba kolimbisama te yango kino lelo zana na pasi mais soki ozali na posa olonga na badifficulté na mikakatano senga bolimbisi ya bosolo oyo ekoki na yo senga bolimbisi ya solo ekoki na yo mpe kozongela so babetisi wana te bapapa bamama bino bokanisi na baage oyo biso towuti nango banda tozalaki na baminere kili tokomi bamagere tozalaka malamu liboso ya Nzambe meme mwa wasambulwa nazalaka malamu liboso ya Nzambe te oui wasambula longola nzemi te wasambula boma te wasambula tila mutu poison te wasambula kota nganga kisi te wasambula monana na marabu boye te wasambula boma te wasambula liba te wasambula esikoka te mais nazala sembo te liboso ya Nzambe na betela bino ba iso nanga mususu na mela ba cigarette na mela masanga ba diamba et titira et aussi voir même papa wasambula zalaka tina niveau ke na tango mwa tozalaki ba 20 ans ba 22 ans soki ndoki mwana mwasa osokola soki moyeza na kekengela bolimbisa ngana so bimisa na ngai biso bobomba mabe na bino ngana so bimisa na ngai pona sana posa na zala libéré sana sema bolimbisa na kada libéré mais na sako bimisa ngo lisuki botola tina ba niveau na zalaka bongo yonde papa ndoko bako yokoli sembo mama yokolo bokoli sembo je ne crois pas. Alors c'est le temps de profiter. Il y a la rémission des péchés. Papa, maman, moi na ya bolingo kata na bisanga bolingo. To senga bolimbisi. Ta oye pesa melibisi to senga bolimbisi. Pour indépendance spirituelle tant que ça se déclencher, yo za la sauver. Ngai na yo to za la sauver. Na za na posa après coronavirus. Na za na posa après indépendance virus. Na yo kana Canada, ba mama na nga bazali, ba tata na nga bazali. Na yo kana États-Unis ba mama na nga bazali, ba tata na nga bazali. Na yo kana Afrique ba tata na nga ba mama na nga bazali, na yo kana Europe bozali. Esengo na nga yango na tokokembela tokobeta maboko. Tokozala lisusu batakolela te, tokozala lisusu batu ya ko bondela ka pa mapa te tokoma ka batakokumisa. Ndenge baba l'homme a été créé principalement dans le but de torpiller Nzambi Pungutulendo. Mais le tout tokokumisa te pona nini? Okotala boye makambo nyonso zosala ezosimba te. Okotala boye ba problème moko telemeli yo soko kolekela yo. Okotala boye kuna nzala ozosala mebozu ya malamu te. Ba projet za nango sokokisama te. Tani nokokembela po tozomi pesa mingi na mawa. Batata na ngai ba mama na ngai. Mais sikona moment wana
tangu nzambi mpungutulendo asakozwa mokano asakozwa shwe ya libota na lié tokolela lisu te tokokembela. Alors rémission des péchés ezali koloba lokola pardon des péchés ou diminution temporaire d'une maladie. Quelle maladie? Maladie oyo ya masumu pe ya mabeto sana ngo pisa via nzambe pe ya ki imposition devant nzambe to komi na conflit. Maladie wana yangwana. Uzomona? C'est ça. Oyo tozo bengo loko l'enseignement. Na oyo nyonso to comme na rémission des péchés. Parce que enseignement elingi ko la biso action ou art d'enseigner, de transmettre des connaissances à un croyant. Mais qui est maintenant pardon croyant? Croyant monan. Yomoto okozala même ondina wasambulu. Je vois que comme nos idées maintenant se marier. Na moni yango sikoyo soki boko comprendre ngai. Alors na bongo soki toza ko souffrir parce que bakoko na biso ndenge balobaki na mokili ya molimo. Pour ni ko souffrir. Pour papa wa sambulwa akoma convaincu que parce que toza ko mona wuti na bakoko na biso parce que yoka makamba yebisa kingai. Ils n'ont pas suivi les droits chemins que Nzambi mpungutulendo leur montrer. Bakoko na biso baboya ki kolanda droit chemin ndenge Nzambi mpungwana kisaka bango na nzela bambasi. C'est ça. Lokola bakoko na biso balandaka droit chemin te yango ekosala biso bana tolandi lolinga bizela batata ba mama bakoko na biso pe biso lelo tosala droit chemin te. Yango bosomona na Nzambi mpungutulendo tokoma na conflit. Tozobondela Nzambi mpunguluka tosako bondela te. Obondela ka tozobondela tosako so ba réponse te. Parce que tozolanda kaka makolo ya bakoko oyo batambola kama be. Alors pour cela biso nyonso esengeli na biso tosala serment. Serment wana ezini koloba nini? Na kati na rémission de péché tango ozosenga bolimbisi oyebisa Nzambe ke na longwe na bizaleli ya mabe o bakoko na biso basalaka biso pe tokoma kolanda yango lelo na longwe kuna. Na kokumisa yo na motema na ngai mobimba na mosuni pe na molimo. Pe na kosala bisala na yo na ba moyen na nga moke oyo nga nazali kozwa pona kotombola lokumu na yo pe kopanza sango na yo pe kotongela yo. Serment. Alors Nzambi pungu alobi si vous ne tenez pas le serment de bien agir alors désormais envers moi. Si vous ne tenez pas le serment de bien agir, désormais avec moi. Ce qui m'a dit, mon canotier à Kosalela. Serment na bino, bosi di Kosala, pona Kosongela, ngazami pour Tulendo, ma colonna, ma boko, nanzo, tonelo, gibino, nyos. Bobele, rangali, souci. To saka toujours ko demere ko sala boposa na ye. Ce qui to saka na décision wana te. To na bisaleli wana te. Alors, bakoko na biso, ceux qui basala ke batata na biso, bako hériter pasi, souffrance, liwa, ba malade, banzala. C'est parce que ndenge batali sakingai, bakoko na biso, ils n'ont pas suivi les droits chemins que Nzambi Mpungutulendo leur montrer. Ndenge Nzambi Mpungala ki bango na nzela pambasi, bakoko na biso basalela ki yango te. Et aussi, ils n'ont pas accepté ces commandements. Ils ne se sont pas conduits comme ils l'ordonnaient. Bakoko na bino, baboya ki kondima, ba principe mibeko na ngai. Pe, bakoka ki komitambu sake, na lolenge oyo ngai, na talisaka bango na nzela bambasi. Or que, ceux qui balanda ki doit chemin, pe kotambola, ndenge nga na lakisaki bango, loi de la nature, mibeko ya kokelama, na nzela bambasi, pe na basali nanga na ponaki kotele misapona kote ya bango, ndenga Nzambi pungu, na ngaki na tika pasi oyo evanda kati na bango te. Parce que komi bongisa na bango, pasi ye moka ko bimakini.
yemoka ko bimaki akimi e natina na yango balobi na biso ndenge bakoko na biso bakusumukaka biso pe toza kolanda kaka lokolo ya bakoko na biso na batata na biso ya kosumuka nde bakotalisa biso ke sans rémission sans délai. Sans rémission sans délai elingi koloba nini? Tango ozwi mokano ya oto ozwi connaissance toza reconnaissance te ya kosenga bolimbisi epai ya nzambe pungu pe kotika mabe wana sans délai elingi koloba souffrance na biso ekolandela biso kaka libela na libela. Tokobanda kaka kolela kino suka bomoi na biso kati na mokili. E bomoi na biso lelo ekomi brutalisé bamindele na babiloko na bango bazali kosala bazoninga balimite biso même tokoma na niveau on nzambe alikaki te tozala na mokili. Mais sans rémission sans délai soko osengi bolimbisi te soki omibongisi na yo te soko opesi misala no mabe mikongo te opesi bizali no wana mabe bokongo te omibongisi te yeba ke souffrance na yo ekokoma monene ozosala baprojet mpo na yo okoma bien mais baprojet nyonso ekobalukila yo mpo okomi na souffrance parce que ozosala yango na se ya lisumu na se ya kokabwana na nzambe. Alors pour simba faut se réconcilier na nzambe faut kozongela nzambe mpe kozala humble vis-à-vis ya nzambe. Les autres disaient que j'ai beau vouloir étouffer mais je me suis mort et encore ma plainte est la plus forte. Nazali na posa kolongola kolela na ngai mais kolela ngezo ya makasi. Donc elingi koloba na posa kolongola na souffrance oyo minyoko oyo kobika na maladie oyo mais maladie ngozo ya makasi souffrance na ngezo ya makasi. Alors sans rémission sans délai soko segi bolimbisité okozala kaka condamné kozala na maladie parce que nzambo aza capable akobikisa yo na yebo za ya kokabwana bakisi oyo mipesi est-ce que c'est malade est-ce que makambo na yo bapense na yo baprojet na yo est-ce que oza kosala c'est une solution? Je ne crois pas. Alors cessez de mal faire, apprenez que de faire que du bien, sans rémission sans délai. Et c'est ça. Et bakoko na biso na kati na bizali na bango yango ememaki souffrance yango balobi accompli un acte répréhensible oyo bakoko na biso basalaka na yo muto boyi kosenga bolimbisi ezali lokola accomplissement ya un acte répréhensible. Répréhensible ni koloba nini? Qui mérite d'être mépris. Repris. C'est ça. Qui mérite d'être repris. Repris wana to soki na mukuse zali réprimande. Moto oyo kati na bisanga ya bolingo. Bana nanga nyusu ya molimo. Oya aboyi kotika mabe. Aboyi kolongo na bosoto. Aboyi kotika makambo ya mbindo. Makambo ya molili. Makambo ya kuku ya mabe. Sans rémission sans délai. Pasi na biso koya makasi mingi. E mutu wana akokisi acte oyo ezali répréhensible. Accompli un acte répréhensible. Donc répréhensible ni koloba nini? Condamnable, blâme, et c'est ça. Osali condamné, peut qu'on soit blâme. Alors mutu a blâme. Même si kutu esala katoso mo na chine de baso mutu moko asali mabe ba bete ba tebeli. Nous sali réprimande. C'est ça. Osa ko souffrir malade osala ngwe kanjo na tuzo aussi la té. Réprimande. Blâme. Alors blâme. Ceux qui ont l'endiamo malam esali yangona to bengi reproche. Reproche détail nango esali action blâmable. Répréhensible. C'est ça. Donc reproche détail ya reproche esali action blâmable ou répréhensible. C'est ça. Alors tango yo boyi kokabwana mabe oboyi kosenga bolimbisi okozala reprocher. Alors reproche wana yango babengi blâme to condamnation ou qui mérite d'être repris. C'est ça. Réprimander. Alors okosenseka una nini na befe ndenge nini ngana bongisa ki boye na beke na koki me koki te pona nini na kani na sala boye pona nini salite
Vous savez comment? Maladie nangai na zo batonga na mela bakiti na zo sambela kwani na zo bikate. Parce que osali condamnable. Osali condamné. Osali condamné au vivre la souffrance parce que yo ko kabwana mabe na mnasumu na bisale na yo ya mabe. Yangwana okozala toujours condamné. Mais ce qu'on dit qu'on a condamné, osala libre, osala libéré, ça la rémission des péchés, qu'on soit de la mabe wanate. Yo kono na sala. Non, ce qu'on soit sala. Pourquoi bason di sangai na yebisa bino ke bosenga bolimbis? Impossible. Donc au sala, mon ça on continue toujours, ko ya toujours na mabe. Alors papa sala rémission des péchés, maman sala rémission des péchés, yango za lisungi on za ba pesi biso kon chance ya suka. Et ça chance ya suka. Nzamba ndimi ko yoka mabe na biso to sala, peto tika masumu wana, to tika mabe wana, to koma libota na ye, assemblée des élus du Père Tout-Puissant. Par notre sauveur Kimbang. To sotanga kipulu Kimbang. Mais misala na biso et kokanité. Mais les autres bango babona kia papa sambula longwa. Oui. Na kolongwa na ngai papa na ngai. Na kolongwa na ngai mama na ngai. Parce que batona babengi bango être suffisant en défaut. Être suffisant à défaut. Donc mutuana asana ba défaut, mais yeba na yete. Pe andima kana yete. Kenga na sala kama be. Yo mona kanga na koka. Ngai nde mutu la lata nzami pungu. Imaginez-vous que papa wa sambulwa asoko kwa korelate bino, moi berer to ba défaut to masumu nga na sala. Na zoro ute pa na bilo. Mais yo ba yebi si yo koloba mabeno na masumu ne pa nga wa sambulwa te. Yo moko na kukuta ngo yoko gumama yebisa nzambi pungu tulendo pesenga bolibisi na nzela ya vulusi kimbangu po yo libisama mingamu tu wasambwa na so binsangu pa na dino ke nasala kaboye be yo so bomba ya yo pona nini pe ya yo ko binsangu pa na wasambula te kaka ndenge yo ko sala remission no konso mercredi ndo pesi mikumo no pa nzambi pungu est-ce que ngana ko yeba mabe na yo tata wana ko yeba mabe na yo, mama na ko yeba mabe na yo, siko ko bomba manani. Popo ya ko sala rémission des péchés. Être suffisant en défaut. Ba misusu basali ko yeba berer na bangote. Mutu musu azana balangage moko insolence. Balangage moko odieux. Soko pesi etolo reprocher ya zo mona lokolo yo azo ba yinda zalaka bien. Mutu mususu akokatila muninga réponse moko bo inutile zo lokola inutile. Soko reprocher zo mona lokola pamba. Mutu musubi zaleli na conduite na comportement na indenga sale la kana ba justement na ye. Soki o corriger ye asomono lokola yindo za sobo yebi to za mayele te. Bango na ba bengi être insuffisant en défaut. Mais nzambi pour tulendo existe. Comme nzambi pour tulendo existe, yango asalike na ya liboso na bino ko lakisa bino lolenge nini. Tokoki ko mi bongse pa inaye, to longa bopoza nzambe. To se réconcilier na nzambe po te tomona nkembo na ye. Bamisusu balobi angana kolongwana ngana lisanga bolingo. Oui, lisanga bolingo ndeza lisanga bonzambe. Sikona bizaleli oyo yozo salela, yozo mona lokwa lisanga bolingo ekomi ko etufe yo. Sikoposa liberté na kolongwana ngana lisanga bolingo na betelio maboko. Maman, papa, la porte est ouverte. Mbulus kimanga ayebisaka bisoboy. Mosali ya solo mokeka ka bakolanda ye. Mosali ya solo pe mokeka ka bakondima ye. Batu mususu basaka na posa esika ye ko tawana batu bandima lolenge ya zali. Papa mama, tango yozo se décider ko ngona lisanga bolingo kata moi bravo. Bravo. Parce que l'homme est responsable de ses choix. Tu es libre. Vous êtes libre. Yakopona, chemin na yo. Mais yebake, lisanga bolingo. Oyo kangai. Alors, dans le poto, et l'obami la biso, vous aviez eu la pensée de vous écarter du chemin. De Père Tout-Puissant.
Eh bien, faites maintenant 10 fois plus d'efforts pour vous retourner vers Zambi Puntulendo. Cherchez sa présence. Cherchez sa présence. Présence de Zambi Pungu. Na yo mutuso baby. Senga bolimbis. Zonga na toi chemin. Vous aviez eu la pensée de vous écarter du chemin d'Inzambi Pungutulendo. Eh bien, faites maintenant 10 fois plus d'efforts pour vous retourner vers lui. Cherchez sa présence. Luka présence Yanzambi Pungutulendo. Cherche sa présence. Misala no mabeba korshangote. Papa asambula zote ateka angai. Mais quand utakawa sani oyo basimbili linyuka na savon. Yango nde mtu ya santé. Soko zala ki propre ba kosimba yango, ekotika ba kana kate loko basani. Mais pourquoi même mwana maman soko azu mwana na ye ya 3 ans, 2 ans, 4 ans abadi ko sokole mwana abadi ko kanga na kolela. Ata bébé oyo abota misika. Otiena basozo sokole. Moi n'a pas dit comment maman est mon gounia. Or que maman a ce qu'on a salité pour moi dans la kitoko, elle a la bien, nsoto et elle a la malam. Mon nom est tata wa sambuda. Ce qu'on bino na kati matin na pesa kabino et comme il passe. Papa moussoi etenga papa wa sambuda comme koloba mingi na masese. Solo ba clair to sola. Ah, ba papa. Ce qui m'a dit, Nzambe tambusi mutunde ngwana, c'est que les lots bino bozana posa ya mutu moko boye, abanda kote ya bino selo ko lingana bino ba posa na bino. Lokola yo lingara bongo, moteur na bandi ko kumiso ndenge to somo na ba réveil. Mutabuti ko sala kinduba, mutu na buta kote la ki batu ko yiba ko violer, mais tango ye l'église bazo bise boko pambola ma, boko voyager, boko ke na poto, matea bestro ya mili mabe, yango bino bosa ko senga. Non, bonso oye ko kipo na ko pesa bino kimia pe ko kangola bino. Pe kolongi sabino tata na mama ndenge na wuti ko pesa exemple mwana muke soki basa ko nika ye na salitele mwana senga bandoko beta bale na lupang akomi salite mama na yazili nyuka sokola epatela mwana bandiko ganga kasi mama na yaza ko azako piniriye or que mama na posa mwana songa peto lolenge ya tata wa sambulwa sango ba pesa lepo memela bino pona lobiko na bino. Vous aviez eu la pensée de vous écarter du chemin de Nzambi Pungutulendo. Eh bien, faites maintenant 10 fois plus d'efforts pour vous retourner vers lui, chercher sa présence. Présence Nzambi Pungutulendo. Boluka yango. C'est ça. Alors, si ko yo yebi Nzambi Pungutulendo mukola konso na kati na bolimbi ya masumu. Yebi Nzambi Pungutulendo. Nakotosa yo sikoyo. Na yebi mabe na ngai ona sala liboso na yo. Tango nyoso na zalaka na yango. Yebi Nzambe bongo. Nakolandela ngo na bokebi. Na sina yete na songa mwana na yo. Na lopoto tolobi boye. Je te désobéis. Je les reconnais ma faute. Est toujours là. Je la revois sans cesse. Je la revois sans cesse. Na banda kotala kango mikolo na mikolo. Na se kontrolaka pona ko ya suna mabete. Yo no bango na mukolo akonso. Promette Nzambe. Je le reconnais, ma faute est toujours là. Je la revois sans cesse. Pena kobanda kotala kayango mokolo na mokolo pona ko esama lisusu te. C'est ça. Mwana mayele. Nazali kokanisa masumu na ngai tango nyonso. Alors, rémission des péchés ezali lokola diminution temporaire d'une maladie. Donc temporaire on ezali lokola limité kolongola maladie nyonso. Mabe, masumu, bizale lia mabe, kozonga na Nzambi pungu, poto mona kengo na ye. C'est ça. Mais les autres, babengi bango difficile à persuader. Persuader, c'est-à-dire le kola,
croire, kondima. Oyoki, kobota babana bota batina komi lelo yo na sena ka remission na saka remission de péché. Bizali nga yango tata nga koli na ngo aboti biso somba lupango bokola biso somba be mituka. Bongo kaka ngai nde mutu soki na zosa ila bizali wana nde na ko la condamner. Oyo ko ya eya. Bango to bengi difficile à persuader. Mais papa maman et place au outil indépendance spirituelle moko skala ko lekate ba misusu ba longi ba misusu ba tika ba kufi. Ke indépendance spirituelle nde za au rendez-vous. Soki tata na zalaka bongo indépendance spirituelle zalaka te na tango na ye. Et comme la bangote. Bazalaka ngome kobaka te. Mais na tango na yonde indépendance yango soya. Olingo kama na poto. Olingo kama na peyo sali. Olingo kufa okoma kama. Mais c'est le profiter. C'est le temps de profiter ya kolongwa kati na busoba wana. Na ba penser wana. Difficile à persuader. Mais, quelque chose le dit difficile, mais impossible à persuader. Difficile. Yom tozalaka mutu makas, likamute quelque soit ça, mais croire. Ça là, monsieur le péché, cessez de mal faire, apprenez que de faire que du bien. C'est ça. Longwa, katina libulu ya mabe ozali wana. Ça, oye sali malamu, et pour n'ensemble pour mutulengo. Soyez prudents. Papa, maman, soyez prudents. Papa, maman, soyez prudents. Milimo abe kota kati na yote. E kangoka na baposa wana. Parce que ba misuba lia ka escroquerie. Ba musuba zwa ka escroquerie. Mais yo, mwana kitu adikaba solwa. Longwa na zela wana. Longwa na zela wana. Zonga. Na maboko kata mipungu. Senga ye bolimbisi. Akolimbisa yo. Soki osengi na motema moko pe ya kolongwa na bizaleli wana ozalaki nango kala ya mabe nzamba koyoka pa kolimbisa yo. Soyez prudents. Na sengi yo, soyez juste dans toute votre conduite. Soyez juste dans toute votre conduite. Zala sembo netamboleli na yo nyonso. Zala sembo netamboleli na yo nyonso. Nzamba zo senga to zala honnête. C'est ça. Oyo asana mato ya koyoka ayoka. Oyo asana motema ya kobomba abomba. Oyo asana motema kosala asalela. Na kombo ya mbulusi kimba. Kimya balongo ezala na bino pe na bolingo nzambi pungu na mwana nyonso ya molimo oya komikitsa pona kosenga bolimbisi pe kozwa décision ya kotika berere ba faute passé masumu passé conduite passé na yebi ke papa mama nzamba koyoka yo matondo esala mabongo na kombo ya balongo nyonso pe ya bambasi pe ba makesa ya tata wamba pungu tolendo ingeta matondo mingi.